tu aimes. Tika mwana bato obengisa kiye na resto osombi biloko futi omeliye na supermarché poni biloko futi obimisi porte-monnaie okapeli ye $, akomi na posa songe pa na bango olingi omema ye na kuzu te. Tika mwana batu, 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 tika mwana batu. Jean-Marie Liboma les gonza du abimaka kaka na butu. Mbote bonjour na balandi na biso ya Africa Telema TV pe bandeko na biso ya balandi ya Congo Vérité polele. Esike zo mimi mino na yebi ke boza ko sepela komona marakuja liboso na bino bogangi ba alleluya na ndako. Pourquoi to sala semblant? Mbetologie to zaka wana. So mbetologie te ngana yo to zalate. Sans mbetologie rien. Ndo bala mwasi wana te. Ndo pe mwasi wana bala mobali wana te. Donc mbetologie yango se créer ka monde. Mbetologie yango se sala ka makam. Donc mbote sika mezo bino na yebi ke bino balandi na ngana so boza déjà ko sika parce que bozo zwa ya minene. Nazanga mokote na plateau na ngaka ndenge na mesana nazana baina yambi bako se présenter bako panza teke na bino. Est-ce que zo mi bino na pesi bino ba mbote ebele na sima cameraman na biso tozui tozali na papa Dimitri Bonganya epai na technique Nefeli ngala na benga ke Nefeli bien mwana papa na kopesa micro na loboko na ngaya mobali bako se présenter moko na moko akoloba kombo na yeboye baye et puis ndeto koleka na masolo na biso ya lelo. Bonjour papa. Bonjour maman. Moi c'est Fleury, le réparateur des cœurs brisés quoi. Bonjour Marakuja. Moi c'est répertoire universel, toujours facile à garer mais difficile à manipuler. Autrement dit RFI. Kasi na yebi ke bomona ekala lelo boko sentir lisusu mama RFI elibino. Mbote la jolie. Mbote maman Marakuja, moi c'est Niki Kumbu, voilà un peu merci. Merci maman Marakuja, métis noir. Moi c'est James Kusongi, mobali aleki ntabana elengi. Mobali aleki ntabana elengi. Danger les na plateau na ngaba ba mususu balobi o réparateur ya ba cœur brisé ba mususu kuna mama RFI facile à garer difficile à manipuler kaka moko nda boyi na lobi o Niki bande ko bolandi ba yangai ona yambi na plateau lelo baza wana moko na moko mama elikambo na biso ezali lelo kaka ndenge toloba na mbetologie ata to tourner na monde to sali to pesi ba information tout suka kana mbetologie parce que mbetologie yango nde sali to zala mbetologie yango nde luki makambo nyoso lelo ba ye ba lobi ba regarder bande te ngana zanga ka pona question et puis réponse eza ya bango soki bo benga bango ba opesa bino ba réponse mama elikambo na biso lelo ezali est-ce que mobali akoki ko passer rapport sexuel na basi mibale na mbeto po et comme ko sala mamwa tron ngana vivre yango déjà na moni yango na lobaka likambo isalami ngana ko sala ngate ebele babenga Marakuja ntuka mambo lobi ya solo ngapesi na kutana likambo yo Marakuja ntuka mambo salaki ezongisi couple na biso madame na kuta komaka so amone mission na yo azimba mo tablette chérie au moins tebe mission sike koti ya Marakuja totala mbetologie non ça bino mabete tout ça il on semblaté s'il vous plaît est-ce que mobile a ko passer rapport sexuel na basi mibale na mbeto question ezanga réponse ezeba ina yambi a ba ko répondre bino parce que baza bino ko boyoki na ba kombo na bango ba pesi na kobanda kaka na loboko na ngaya mobali papa Fleury les réparateurs de cœurs brisés kaka nde ya lobi ngai te Marakuja est-ce que yo ndongo za mobali bongo okoki ko passer rapport sexuel lelo na basi mibale na mbeto sibi oyo o sibi o koton fini o mabele o fini o koton o kokoka est-ce que eza bien to eza mabe pona yo premièrement dans tout kende. Merci maman pour la parole. On le balo à liboso premièrement pas ba fan no balanda biso ba comprendre quelque chose. Histoire à bolingo ba salango jamais pour na 3 personnes. Et salama ka pour na de.
déjà son en 4 mbeto comme 3 personnes déjà comme déjà mabé. Parce que quand sentiment moi quoi nous allons poser au pesa mutu au pesa pe mutu pourquoi faire dans la fin aussi. Pour moi, je pense que eza mabé kozana basimi balé na mbeto. Il faut savoir qu'on respecte aussi conjointe na yo osanayi. Quand tu fais ça pour gagner quoi en retour? Tout le monde a rebellé batambola bango nyonso aza mukuse mulene mulai tout et tout bango nyonso bazaraka ne loro moko. Parce que oroluka osana bomi balé na mbeto pourquoi gagner en retour? Moi je pense que c'est mal ya osana basimi balé na mbeto. Ok, merci Papa Fléry alobiye bongote. Bojo Congo na kacha Canada. Fumutoto dikize ko le patron de satellite Royal TV Papa Zalayo mobali ya mwindu. Kande balobaka Piro Malanda mokonza ba terroriste na kacha Bruxelles Zalayo. Papa Fléry abike ye akokosela ngo jamais. Na ozwaka na loboko na mobali nazana mwana mwasi. Azawana parce que bana basinde bazo accepter yango et comme il est le bon kutena mobali moko azwi bino mibale pe bondimi afuti bino pe mbongo na ye soit bobino mibale basi wana boyebi peke abimaka na ye abimaka pe na ye trouver na bino normal. Est-ce que maman répertoire universel lelo soke comme lion soit na ebité so pour ça là na koyeba te za ka question lelo koko coucher mobala coucher na bino basi mibale mobali moko na li moko. Merci pour la question. Vraiment tu n'as eu micro donc na komi vraiment jalouse. Parce que zenga nature na nazaka trop jalouse. Pour na na bi jaja. Selon un répertoire jamais mobali oyanga soit oya moninga na nga mwasi asangisa nga na mwasi mususu ayepa na nga ayoki bilengi akati su ngambo ayoki bilengi jamais nga na olinga ngote pona nga tout d'abord eza salité amour disons tant to koma nesika wana tozaka concentré ce qui mutamisa to ayebe ba yeko surprendre bino sentiment za la souté maman marakuti do bolingo senga batumi balé même ba musicien ba yembiango bolingo sengi batumi balé ya misato akota te donc yo le chèque pardon zela tana yo peut-être mi belle na biso kwa to loba ke mi belle batonda kati akokoza nanga na moment nanga o esengi a satisfaire nga muninga mwasi pende ko mwasi o nga na yebite na yoka te na lota même pas na bandoto ye pas zela ba satisfaire ye na ngonga na ye mais soki na zuiye. Ok, merci maman répétant le billet azarana jalouse. Hier koko linga te jamais kabula mobali moko mbetu moko. Tozoko bana émission na biso. Balobi leader ntimba koka na Liège moi c'est lengi. Héritier vous qui na la crèche iska tozwa izwa mibiso. Balobi koko lisi engazi na Londres. Koko azara ba koko na bien. Souza de Monica leader a Kingo Mwambe. Maman na Marie Ange na kacha Paris souza leader zalayo. Maman répertoire lobi très bien pour na part na ye. Mais ngana ye bezo salama parce que na tuna ki baywana ona kutek bazo salama. Babeza ke lengi. À plusieurs fois nakute na makambo wana babezaka bien moi ke côté na ye soit côté bazo sise côté kuna bazo fibe mito mabele bongo ezaka bien na tuna ki pe bana mibalo basala babi ezalaka très bien yango na yambi bandeko le na plateau ba panjela nganteke mais moi bon bazo bomba na bazo bimsango bien te côté ba pesinga pe réponse mote e convaincre nga na ningi singa pe te marakuja nde na lingelaka na kokende suna loboko na nga ya mwasi eska mama na nga Niki azali. Maman Niki, est-ce que lelo oko linga mobali a passé na bino rapport sexuel basi mbe na mbetu soit yote basi mi balé mbetu moko so ko pesa nga réponse ni si j'ai na biso dosana en tout cas donc dans une micro na seki ebele puis na kanisi ebele pourquoi émission ngo kitoko makasi et puis si j'ai ngo bien nga vi na nga eza vi na nga. Oui, les lois sont un peu difficiles et ça plus facile na mbetu moko basi mi bali koto ba fini libele koto ba sise et ça facile mais to bosana te à l'époque ya ba maman na biso ezalaka nini so ba bali yaya ba robala pena leki ba komi déjà deux na famille moko kutu donc
so o aza na chambre oyo première chambre deuxième chambre eza ya moninga mosusu babandaka ko accepter yango babandaka kosala yango lelo oyo ekomi pe kosalema wana nabi te kenga na osala yango mpo ekoma te o nike oza na 10-20 non lelo ezosalama na bato nyonso na monde entier boza na camarade na yo bozotambola bokute na mobali moko alingi bino et puis bobimi pe na ye ensemble ezosalama pourquoi ezosalama parce que bato bazwa envie eloko moko mbongo kaka bato bango bazwa envie mais à logique boye kotala ngo eza normal te mais lokola déjà komi kosalama tokomi ko accepter ngo bato bazobima na ye naza na mobali na nga boye nalali na fille mosusu ye palali kuna bino mabe boza pe bapire bacamarade bosisi koto batie mwa likonda ne mwa 2000 na ye koto pe mwa 2000 na ye bobi pe oseni ni boke na bino toluka kaka vie donc c'est un peu sa question na nga wana eza vie na ngai hein. Merci maman Marakudia. Merci Niki na réponse na yo. Namoni maman Niki akomi ko niata siko penza place ango akomi ko mata ngomba ngomwa malembe balobi fioti ngomba motema madombunga ngomba na Suède mon papa donc zalayo espoir mayabu donc tout ça na ona kacha bakini mikolo yo longo ki mabel le patron de Radar TV zalayo mon père et puis Olivier Ngala na Belgique Mami Ngala na Londres ba yangandeko kaka na matanga nde elekaki ma condoléance elekaki tout bien nakozwa kaka na loboko na ngai ya mwasi lisusu naza na papa James aza na babi mobali aleki ntaba na gu donc so kuta ina edo elengi papa James lelo yo ko kozwa pe basi mibale o passer na bango rapport sexuel to o accepter soit muninga na yo moko oyo yebi muto yebi aleka na basi mibale na parce que comme salama nango e comme nango logique yango kaka mama Miki uti ko yisa biso et ça nango logique na ebite so bino wo monela ngba bewa est-ce que pas na yo ko salama malobeza oui big émission au saveur si jango pe dans les lions fort mais pour nga ko lo babwe omoni lelo mamno sona mukilo ekomi nango salama donc ngane na zabwe na yebi bato baza so azan ali konda na ye na ba sentiment ne mo pe buya moko tabimana basi misato abi pe kutezala ka gu ezala danger koto azo simbo koto azo sabwe donc oza toujours na mouvement donc oza kuna te on peut mater tango osala koto mususu o simbo na poitrine donc ezala gumu donc bazo sarano na nzoto ne comme na loko abile donc na ebite to ko benga ngo ping pong auto nini donc ezana accepter bon eza nango ka po mususu non nazo occasion okomela ngate mais so ekomelinga donc eza sentiment o bato ba yo pourquoi pas ngapena yo kango mais bato belé déjà ba komona ngo déjà nango bet na ko yebso likambo moko mama nanga ya kutu likambo kutu oto samela deux filles moko boye ba on a grande sœur na kutu ba kabwani mais tellement c'est non masolo business grande sœur azara na John mo ba vivane John webise na lembika kozana yo moko ezala bien oilanga muninga na yo moko bena bima na bino mibale grande sœur aboya moni mobali neke mobali na muta mystique azui aboyi shida ngo tango obeta lisolo nzoka petite sœur na wando yoka petite sœur azui ayibi numéro de téléphone wana ya bengi John biseke nga toko sana biswango donc petite sœur a expliqué masane mo betala masolo mo eza boye bake bango mibale to bake ba erreur pe ka ba WhatsApp mutu mo pa mona mo photo neni oza bakabwani mais petite wana lande sentiment likonda pe abi ayoka pe ba sala ngono ba mibale pourquoi penga pe na meka ameki na ye yaka makambo merci Diko Diei, chauffeur ba Grand Car na Katia Paris et GG Kizubanata na Tunisie et puis Fondation GG Kizubanata Alex H Full Day na Tunisie balobi bino bozala talaka bino nde mikolo nde bo occupé Marakuja balobi bino bata poto bo négliger bata Tunisie mikolo tozana bangonde et Richard Koueti de Panama mon vieux zala yo moi na Paris à solo papa Fleury
Papa James a ebisi biso alobi eza nango comme business. Ce qui lelo ya kutani nango ausala na ye. Accepter ça ils a lengi mo ba on naviguer en même temps na 3 personnes, na 2 personnes, na 4 personnes et c'est lengi da sentiment. Pourquoi yo zo boyango? Ozo boye loko o eze lengi. O ba zo sala yo parce que do sala manango. To bomba te loko do sala ma yango ndenga marakuja ngala lingaka olande makambo esalami. So ba sala lengo te ngape na pese libato. To sana ka pona ko sunga. O ya mabeba sala te mana basa o zo sala ngo ba te lengi. Pourquoi yo boyango? Merci maman. Et là quand je ne pense pas vraiment que ça va te lengi. J'avais répondu ça au début quoi. Mais tu as uniquement pour 2 personnes ou pas 3 personnes. Parce que ton bon le baquet, tu as uniquement non parce que tu as pas ça, tu as pas ça. Pour quel motif? Et bien ne pense pas vraiment que par amour bien par sentiment. Non non. Il y a Bouzoba, moi je peux l'appeler ainsi. Il y a vraiment Bouzoba. C'est pas pour rien que le bon Dieu. Je suis contre ça. Peu importe ce que nos difficultés en vie. Maman, moi je vais refuser catégoriquement ce genre de choses. Peu importe les difficultés en vie, cela ne t'excite pas que nous disons coucher 2 défis à la fois. Non, ça n'a pas de sens. C'est pas pour rien que tout le monde a belé bazabasali yango abimi libanda comme au cas des fois Sony. Parce que Sony yango to ba que Sony on est long, on commence à on a batimi bali. Maman, tu crois vraiment que c'est l'engelo wa bongo? Non, je n'ai pas dit que dans lesquels on tu penses vraiment que c'est l'engelo wa bongo 2 personnes à la fois. Et puis tu sors na balabala autant calmement comme si rien n'était. 2 personnes. Puis biso ni bali maman bilo on a biso her mo et les mbara des fois. Non non. Et ça m'a rembolé car on ne dit qu'on ne veut pas que ça m'a rembolé car. Mais tu es bello retour ça là. Et ça sexy à mutu moko. Et non pas plusieurs personnes à la fois. Yo mutu moko bimina oyo. Ozana sexy ya li bende to andengeni. Non, non, ça par rapport au lobby. Quand on a pas 4 normalement. Ça prend du temps. Pour que il faut se récupérer. Donc cela ne veut pas dire que nos cas baza ba mi balé wana o yepeka mbala moko ça na ba mi balé. Non. Le problème c'est que nim eza mutu mususu kozwa temps en tout cas mobile muso ko mala mwasi na 7h na 10h pas bimna mwasi mususu. Non décalage eza ndenge moko parce que soko yolobi que Florie, excusez pardon. Soko lobi que eza mabe. Moi je préfère que otika la fille donne la vie na yo na mwasi moko. Mais ngana ebi eza na ba tonton na ba papa o eza ke ana kata piscine moko ana kata chambre moko avoir même na 4 filles. Koto ba aussi mbeli belé, koto ba aussi koto ba aussi mbaye boye. Le problème c'est que so yebisinga que kozana 2 filles à la fois. Mobali eza mabe. Oui, mais yebisanga ke tika la fidèle na vie non mais so ozana 5. Même si aux ana bango que zora bango na 10h, 8h, 7h, 10h. C'est la même chose mère Fleury. Ce qui oebisinga ke okotika la fidèle na vie na yo. Là na quoi accepter. Mais so ebisinga ke ozo boya yango bi que non, toi tu peux pas le faire 2 femmes nambe tout moko au coucher na bango. Là peut-être au singa yi hein. OK, madame. Maman répète-toi on a son micro. Nayebi ke nikia comme machamino déjà tension. Tse yo boya o sauter ya bobunda la plateau na ngai. Awa ndeza débat. Soka azo longa bino azo lève no 3 points en tout cas pour ça tous les façons bolonga parce que amoni nikia azo ya danger ma case. Merci à toi Prince Hilaire la patronne Aigle Noir na kati à Londres et la merveille Tumba mobali ya elengi quoi. So la Richard Jean le vieux makambo na kati à Portugal. Mon vieux Zala yo nabi ke obongisa malam pona marakucha et Dadi Manaka na kati à Belgique. Mon frère Ozoka charge roulate à marakucha. Maman répertoire na opesa au micro. Na ba ke na zozonga pa na yo. Nikia zo lève no ya 3 points. Ngande na zozo ba point. Nikia lobi très bien. Eza ndenge moko mobali oza okucher na mwasi na 7h, okucher na mwasi na 17h, na 10h, pardon, ozui mususu na 12h. Eza ozo ba ka même moment osali nyonso wana. Papa James albi ata baza 4 5 et ça la route qui toko na chambre moko. Maman répète-toi bazo lève no déjà 3 points. Koto yo. 3 points maman. Omoni hein modèle Nikia zo de comme si que mi balo baza fidèle baza souté.
mais nga na bina za contre parce que ezana mibali ope baza fidèle tant bazoka biloko aboyeke mobali moko azo coucher na deux filles à la fois pour na nga na benga tout d'abord les abominations parce que tant nzamba sali mokili to mekana ko zonga na Bible parce que makamno se banda na Bible nzambe papa na mama soki biso to botami lelo nzamba yeba ke mama na papa bako sibana po babota mwana alors nzamba tinda ke ngeza modèle wana te ceux qui nous ont baligné qui est à la mobile moko basi mibale à la fois faille la jardin de débat lobela Adam na Ève na mutu musu so bakisa mapembeni lokola nzamba lobeli Adam et Ève donc c'est que bolingo suka na Adam na Ève même na Bible za na mama moko mone Sarah mona ka zobota te apese passe na boni na ye hein abota na Abraham babenga ke so na bosa te Agar. Mais tant que vous avez bota Ismaël, souka Sarah pas comme jalouse. Pourquoi Sarah comme sous jalouse? Entre temps il m'a rappelé qu'Abraham passe ouana. Tala tout ça la gère makam suna bolingoté. Pour moi, normalement na ke ceux qui peut-être mon balé là na basimi balé à la fois et ça bolingoté. Franchement, donc baso na mi balé bazana biti moko bazo luka pa mbala donc ezaka mbongo. Pour ceux qui mbongo te bolingoté. Ngana zo ebisa bino keza bolingoté. Ngana mwasi lokwa yo. Na yebi olingo lo baniki. Omoni ngana olingate mobali ngato zanga la niki, mobali moko abando si babiso mi balé. Siko tanga zo si baniki mi répertoire ça azela. Oh même il arrête de bis. Non, oui mais qu'est-ce que adage mo baloba ke basakana na mabela papa me basakana la likata papa te. Oui ba adage wana. Non. Wana naza contre. Ngana olinga bongo te. Et puis mi balo ba sala bongo en tout cas pardon. Bon stopper parce que en faire ça pour na bino et puis au coup avant. Débat na biso eza ko continuer. Merci na John Image moté matrice en Tumba et puis Africain libre moté manengwa bikotele na Londres. Donc boza la bino et pas ezwa bino babi pasi pamboule vietnamien de Londres mon vieux et David Loketo na Paris et avec l'agence elle est prestigieuse. Boza la bino. Awa eza ko yinda. Papa James na opesa au micro. Na ebiko comme déjà ko chauffer comme que sauter les maman répertoire. Dans la plateau na ba bundara te na lingande batu débat batu ba comprendre nini tozo sala awa. Papa James nazo pesa au micro. Maman répertoire le bip oh bino bozo loba yango te zalaka. Même na temps ya Adana parce que na ebanga na Bible pe na mingi te alobi ke nzambe pourquoi taka Adana F ba mi bale est-ce que baki sala ka ba mutu mususu pembeni bazalaka te. Papa James yo ozong c'est la répertoire. Ngina ba ma répertoire boy. Nega lobi na biso na Bible nga pe na zong seleka na Bible. Roi Salomon o balobaka wana. Yebe ba komen na Bible. Azena plusieurs femmes. Baso nyonso azana bango wa bazo zaka ndako mo bango nyonso. Baso ba ebe ni ba ebe ke mutu ana mobali moko mais toza ba sebele. Donc alo bana biso tire mambo ba mibali baza ba fidélité o ba infidèle te. Pone zaka boye. Biso to ebisi bango se bango ba ligne za la bongo. Soka zala na mobali moko tika kana mobali moko wana. Pone za ba mibali mususu baza. Abimi na osikoyo. Yozo ke tango oke wana mwasi muswaye eza noka ndemo ka ko kangisa ba mibale tusko tolo bana to basi wa ndumba basi wa ndumbo bazalaka na journée wana na abimi msu na 12 mibali ka journée wana tango obima be musu pa benge donc eza noka ndemo be ba ko sangisa ba nyoso eza ngo makamu normal. OK merci papa James na moi papa Fleury azo senga mais zala kimia papa Fleury kozwa balobi koko lisi engazi na Londres koko akiparabana na ebie koko ayibi kozala na bana donc gisha antivirus na Suisse mobile ngambele mbingazo omoni mobile donc okumisi nzambe papa Fleury na muno zo lenga de zo wela micro kiti eza komi ndambo ovanda sona kiti mobimba te o juste eza quoi awa zala pio okoloba na yo OK, Maintenant, contredisant par rapport à Ndokonanga James par rapport à Lobim. Roi Salomon, c'est vrai qu'elle avait plusieurs femmes. Mais le bien à Ezanini, abandon en a bon jour mon côté. Abandon en a bon heure par heure. En plus, il faut que l'on moko. Ton mobile, alors coucher à 2 personnes à la fois, c'est pas de l'amour. C'est des aventures. Un vrai homme, ou à respecter moi sinaï, alingaka moi sinaï, à quoi ne jamais akaboulé na mutumsu na mbet moko. Non, pardon, s'il te plaît. Je t'avais laissé le temps de parler. Laisse-moi aussi le temps de parler. Je n'en disconviens pas. S'il te plaît. Conscience n'a pas de import, il faut interpeller par rapport à mon autre sala. Et ça inadmissible que
Papa, je sais pas si tu comprends ce que je suis en train de trapoler par rapport à ce que tu dis là. Et ça, inadmissible ce que tu dis. Un vrai homme, Moutoua Yebi Bolingo. Oh, Yebi Bolingo, après ça, moi, ce n'est vraiment Bolingo. Qui jamais au salango. Puis il y a des garçons en bas fidèles vis-à-vis de moi, ce n'est pas Maman m'a répondu, excusez, Nina répond de James, c'est quand moi, c'est très capital. Au moins, il est et comment verser mon pasteur, que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. On a la Bible, parole Jésus. Et ça, Salomon. Oui, pourquoi Salomon, combien de niveau le babongo? C'est bien bon, Azaki a 1000 femmes. Hein? Selon la Bible, il y a 700 concubines, 300 femmes. Mais parmi 1000 femmes, au Salomon, Azaki na bango. Moi, je suis convaincu qu'il m'a Salomon. Azala qui est hérité, dira toute sa vie. Parce que ce qu'Azala qui est hérité, malgré 1000 femmes Azaki na bango, Alingara le batte que c'est lui qui trouve une femme trouve le bonheur. De Salomon Azaki na bonheur té. Donc ça bien na mobali moko, na moi si moko. To boyete ba papa na yebi ke botonda kate. Mais bon ça lango libanda, maman pa yeba té. Pour nous repérer biso pe ba maman quand même il respect. Ngana o lobela bolingo. O monde ndebo lo ba ke mobali moko ba sanduma ba salango. Est-ce que tu crois que ba chelwana eloko ba sala ke za bolingo? Bate 40 baluka mbongo eza kwa na oteka mapa répertoire da tiki théâtre répertoire linga teka bien bilamba teka ballon c'est ça mais ngana lo ba bolingo na nga jamais ba ko partager mo ba ina fa si banga moko. OK, merci maman répertoire maman Niki na kozwa yo na kopesa balobi ingénieur Sami Mingedi héritier Mvuki na kata la crèche et puis leader Ntimba Koka na Liège moi ça goût moi c'est lengi maman Niki na mono ningisa déjà makuna opesa na ngayo micro. Maman répertoire comme Robanda Oliano et 3 points. Mais maman répertoire maloba comme bimi c'est comme convaincre ngapi. En tout cas Niki ko lingate maman répertoire ni ataoko. Boka basi mba na plateau mba na plateau. Papa Fleury quitte et comme mpanzi. Papa otomboka te. Tozana kapona. Non non ba peso candidat ça débat. Wona za choix na bango basali. Yo so défendre yo ba so défendre yo na mutu. Malobesa mboka yo maman Niki. Merci maman Marakuda na lobel kamoko. Omoni maman répertoire à lobby Salomon Azaki na basi ebele mais Azaki na moi si mon côté rendra qui heureux nana ebisio Bible mute komeli biso ki azalaki na basi ebele ozoluka ko rendre heureux wana Bible koma ngota et komi kaka juste que Salomon Azaki na basi ebele et puis lelo tout le monde langa jetika la kaka moko balandaka oyo koma makaka na Bible o to sala lele koma kaka na Bible oui biso tozo encourager yango te biso tozo ba o e quand même pe na Bible o pe bandaka osala matango ba mama na biso nana biso ke Salomon azaki ere na basi ateka ere na mwasi moko soka azaki ere na mwasi moko alingaki ya boma basi nyoso azaki na bango mais moi je pense que Salomon a continué ki na fa basi nyoso ya balaki azalaki na bango mais ba o ba salango ba penser nini oui. Mais papa, je suis content oui au sali déjà 2 personnes à Katia Mbetu na moment moko. Maintenant il s'en chose à 5 basso kabol bango chambre. Yebisanga et ça non c'est pas différent. Et ça différenté. Et ça c'est que ozo kabola kaka même sentiment et puis ozo sala mabe moko. Il fallait non bon on était que yo zaka infidèle. Et oui, moi je pense que mibali batika la base à la bas fidèle. Soko za na mwasi na yo moko, za na mwasi na moko. Mais tozo loba yango. Oui, moi je la disconvie pas ma combo zoloba. Bah moi je la disconvie pas au zoloba. Nazo accepter, mais ce qui est normal, oh tozo vivre l'élo partout, même na Congo, même dans dehors. Ça se fait ma chère, ma chérie, maman répertoire. Toi na lisolo moko tu le kalambo kala biso RDC est-ce que yebi yango lisolo ngusu et pourquoi ba accepter ki yango pourquoi ba accepter ki voilà alors même à l'époque la tanga Salomon c'est que baswana ba accepter ka Salomon balanda kaka mbongo alors amour sincère amour vrai batu basana ngo isusu te mais quoi bisanga ite que c'est impossible quoi bisanga ite et so salama Makasi balobi Raissa Mwamba na Tunisie et
Ange Gabriel code mboka 0032 tozaka wana tozokoba se kokoba mama Niki alobi oui kaka makambo ezalaka kala oyo baye ba mama na biso kala bandimaka kozala na papa moko ba mama ebele eza normal lelo atalali na bango mbetu moko eza normal na place o yokoke kofuta chambre lelo futi chambre na 12 futi chambre o mete kozo gaspiller mbongo bango bazwa ngo to partager chambre moko merci na bandeko balandi na biso na kopesa micro pa ya papa James yepe akopanza teke kaka ndeto message question zenga réponse zozalaka toujours ya bango papa James na o répertoire lobi abia contredire yo parce que yo zo lo bango mabe ya limboni ngo koleka yo okoloba ni mene sabeko ma répertoire osekisanga po makambo ya zoloba ou bien na omona ke ou bien zoeba makambo ya zoloba te donc yo zoloba kaka o bolingo ya mbongo o bolingo so ya ni te tango yo mwasi ondimi ozana mibale siko mobali nino pone ezana ekomako oza mibali 5 mokuta na tourna oza pe na mbara de choix emwe ekoma ba onyo solingi ba makasi elasi ke bolingo ezana ngote ezala ya mbongo te nyonso ezaka basala bolingo opo basalaka bolingo donc yango wana bazosala yango ko accepter yango pone eza oleke bobombana to malamu kutu bayebana na bango ke tozalaka 5 biso yo 5 toyebani pe tozwi batandi biso mbetu moko toyebani ke eza ke baobombaka bino baobomba po ya mobe mwasa bomba mibali akutana mona air na bon point abimisa ngo kaka tozokoba namoni papa James uningisinga donc na prochaine émission nanga fozala namoni bobundi penza donc émission elanda po fleuriti siko azaka na kanda pour na conclure moi conclusion moi conseil moi ba dédicace et puis numéro de téléphone quand ezala kana baye yo pour na conclure papa on a conclure na banaba finyo so basala bongo botikango. Tout ce que vous êtes en train de faire là, c'est pas de l'amour, c'est une aventure pure. Rêve-moi sinon César, robe ou un mariage, ndakwa. Et ne pense pas que moi mbali wana soit sakana yo apesi mbongo, cela veut dire c'est ça l'amour, non. C'est une aventure. Yebango bien, tant aux la muka. Aux avancer plus dans l'âge musus, tu dois comprendre. Je profite de l'occasion d'appeler ça moi si moi bien babi taille naïe kokanika na moi sur abotara Jésus. Ana démarche mouine donc démarche net télémat net si comme toi beta bolan qui toko. Jocelyne tana moi ça qui toko ma casse la talent. Sur à télé mi entend mo le senti on dirait ange mi to tambo na c'est quoi. Depuis lente na personne beauté exaucé de masse depuis Bruxelles babi moi sur na bien verte leur pamba quoi. Grâce qui sort pas depuis Soudaf. Yebi kanne to salarat ngana tindi yebi kanne to solara na tikna ngayo na pesi te ba comprendre. OK na numéro de téléphone. Merci maman. On a ba nyonso ba na poso pesa nga remarque par rapport à nyonso dans lobby parce que je suis humain. Ba nyonso dans lobby peut-être ba rolo ba que non lobby a fauché quelque part bobeng na plus 243 89 74 64 plus 243 89 74 64 adresse sur Facebook nangeza Fleury Chibangu. Merci. OK, merci papa Fleury kaka ndenge apesi bino mwa conseil ndenge zalaka apesi pe number na ye Bolanda mama Niki. En tout cas, merci pour la conclusion. En tout cas, ce qui est un conseil pour na biso basi. Au moni mamaram tout ça na vie na biso to yeba te sort na ya lobby. Vie na biso bato c'est un peu sombre mais moi si bani no sala. Eza un peu compliqué, vie eza un peu na réalité belé mais moi si zala yo, mon bali meka un peu ko tchape fidélité na vie na we salo bien makasi. En tout cas, merci beaucoup maman Marakou dans l'émission qui torobo. En tout cas, batu nyonso balandi biso bambote na bino. Si na pesi mbote te babi moko ya ngai esika motema Niki elalaka vraiment hein, il y a des dents vraiment escasa na Paris. Vraiment gros bisous à toi mon amour. Vraiment son aboua qui était ambassadeur qui jabronne au moni niveau niveau yango maman Georgine maman Nganda hein. Georgine maman Nganda c'est le mouté bana Paris vraiment. En tout cas, c'est le bon vraiment ya Niki ya moté ma bazala ensemble. En tout cas, son abosani sous soutien na zongi côté kuna hein, papi balele na Suède. Vraiment ya yo yangwana. En tout cas, tokoya, tokoloba. Naza vraiment bon côté mais tokoloba parce que monsieur Sengi toloba. En tout cas, merci beaucoup. Numéro de téléphone maman na vraiment numéro na nga téléphone ba enyo sa balandi biso 089 89
95 450. 089 89 95 450. En tout cas, Facebook, il a, en tout cas, dans Facebook, Nada sur moi, WhatsApp, Viber. Donc, voilà un peu. Merci beaucoup, Nabatou. En tout cas, je vous aime tous. Merci beaucoup. Ok, merci, Maman Niki, Alobi. Naba jeune fille, on se bossera en tout cas, bossala Makambuana te. Babi Souza de Monica, leader à Kingo Mwambe, leader. Nakatia Paris, Maman na Marie Ange, donc Zala yo, Umela na yo, Fiotingo Mamotema Madombunga Ngoma na Suède. Et Richard Koueti de Panama, mon vieux de tous les temps, de tous les jours. Et Guicha antivirus na Suisse. Na repé sa micro pa ya James pour James, moi conseil, mot de la fin, dédicace, numéro de téléphone, sur l'adresse Facebook et Zali pour moi conseil ba ibalandaka. Merci maman nanga Marakuja métis noir. Na ina lobaka boyeba oba Hollande mission na pesi bino na ombote. Tolo ba bien oba sala rango. So Monica sala rango eza mabe amité yama. Oyo pas à fidèle, tika la fidèle. O moni pas à infidèle. Na lobi te ngande na lobi bonga sala rango. Na sala on te na yoka ngo kaka. Donc ton bon ka ngo elengi wana. Donc c'est que ezape makambuka fo sala. Ba ebangai. Na pesi mote liboso, pa guide ngwilu, patron ya bana makala, mote no yango wana. Boziki ya la grand prêtre wana vie na ngazo somba. Donc ce gars kemi kila ye a sombi. Na pesi Sandra Bosamba, moi si kitoko azalaka na Londres, na pesi mbote, leki ya lovi Bosamba, mobali ya Malika. Na pesi bino mbote, petit nanga babino le mande, vie na nga mouika bonse ya dejo bisenga ke ba koli na nga eza. Donc nebi ke na ça déjà ko sepela. Masa nanga ogima nzambi, matondo zola rigo, petit nanga moko Florida mbunga na pesi mbote. Na pesi mbote pa batu nyonso balinganga, petit nanga Grégory Menga, Niki Menga Barcelone. Numéro de téléphone plus 243 89 93 27 767. Facebook Nangezali Papicho Kusongi James. Sorobeti wana ozwangamo. Ok, merci bye bye. Papicho apesi numéro na ye moi conseil ka ndenge zalaka parce que tozanga pona ko bongisa mbetologie ka ndenge yango zosala soko sala ngo semblate. Soko osala ngo sembla na kama sport balai moi sinon na $3000. Maman répertoire pona ko conclure moi mbote moi conseil numéro de téléphone et puis Facebook. Bafai nanga tozaka wana pona bino vraiment bo juger biso mabe tende kana lobake météorologie donc c'est mission mo danger tout ça l'assemblate hein tout ça assemblate bo juger biso te ke fi wana ça la mission zo ba bêtise répertoire ko ça so mission wana tete donc suite au ça émission biso to banja on tezana e mo nzamba bandaki yango dès les commencements. Alors conseil ezaka muke na ba papa tema to linga bino trop na lo bato zalaka biso na bino na mukili donc botambolaka bien hein botambola bien okotambola mabe ozwi maladie mo boye opesi penga mama muna vande na nga pauvre innocente to kufi to tiki bana nzamba osepela te de to lingana to sibana ka biso mbale ba papa na ba mama to bakisa mutu musute pembeni ça bien moi ba mbote ba gros bisous na ba fan to répertoire hein RFI yo bozaka bino mbote vraiment mingi à mon vieux propre de tous les temps de chaque bah joyeux anniversaire mon vieux Albert Loudi hein à partir de Norvège vient nanga au fêter qui répète pas fêter koto veut dire où mais la zala quand tu développes pas sans oublier mon vieux 22 ans d'expérience na kati ya Allemagne il y a les beaux hein il y a les beaux mbuta veut dire où mais là. Pourquoi pas mon bal ya pembe mbala mbinganzela mino les beaux de la joie pandu les beaux de la joie pandu ma biso na bosani muto ezali sumu hein ezali sumu muto asunga répertoire asola bien na benga ke l'homme qui a sauté l'égoïsme hein mokondi komanda Doudou Ligwegwe na kati ya Lushi vedi na Lubumbashi na ebike to solo là déjà merci na nyonso ça pour un répertoire de Oumela ba gros bisous à ma petite sœur propre Arlette Lemba bonne garçon na part na yo en direct à Paris pourquoi pas na moi ça Pembel Lidi Matondo maman na Joemi toujours na kati ya Belgique Oumela bozala tozaka wana mbalasima tozape kaka pour na olobela ka sur mbetologie numéro nango bazana ngo bozana ngo on betika code mboka veut dire ya uli musheni quoi 089 56 06 573
adresse à face na kaka yangwana obeti kaka code mboka ya ulimu cheni toujours 089 56 06 573. Adresse na kaka yangwana baluka kaka na adresse wana ba gros bisous. Bye. Mokalobi. Merci na balandi na biso ya Africa Telema TV pe bande kona biso balandi ya Congo Vérité polele na bandi bolandi bande konde ba pandi teke malgré monsieur Sili me Fleury azaka na kanda na bité so nga beta mutu nini awawa. Donc merci, à la prochaine. Donc Kande Zalaka Bye na bande kona biso balandi Piro Malanda mokonja ba terroriste ba ebo soutenir Marakuja Dadi Manaka na sima caméra tozaki na Bogar Moro. Donc Dimitri Bongania 9 lumières babi fils du soleil Mampa baza na pona technique. Merci na Gisha antivirus na kati ya Suisse balobi Kweti Richard Kweti de Panama na kati ya Paris. Donc ça va bambote belé diko die chauffeur ba grand car na kati ya Paris. Fioti ngoma motema ya Madombunga ngoma ba yesike zwa mibino nyonso. Donc à la prochaine. Donc Dimitri Bongania. What is it? It's extra card. Yeah. M2M. Tika mwana bato obengisa kiye na resto osombi biloko futi omemiye na supermarché boni biloko futi obimisi porte-monnaie okapeli ba dollar akomi na posa zonge pa na bango olingio memaye na kuzu te tika mwana batu 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 Jean-Marie Liboma les gonza du abima kaka na buto toyeko bimisa na